nini pour la journal lelo? Journal lelo le kitoko vraiment kitoko. Somo moni yango. Le leza mukula bakulu. Ya okulu sa bakulu na biso ba centre na biso ba bundela de mapena na biso histoire avec bien établi ba lebisa mwana nyonso. Tozana esengo makasi na journal lelo le 4 janvier mpona koyebisa bandeko na biso bakokola jour le 4 janvier. Leza mukolo tokumisaka bakoko na biso babundaka etumba wana mpo lelo tozwa indépendance. Mais toza toujours na kati ya bitumba yango tozokolela lele nyonso bango bakoko na biso na bakendaka bazonga elongo na biso ensemble topunda yango mpo baoyo baye kokotela biso na mboka na ntango ya lelo bakokongo ezala libre afrique ekoka kotelema mokili ndombe nyonso mpo azali akoka kosia mbuta nazala mwa question moko tuna me namoni ondire na diaspora eza lokola ondire kosambemba moto alambusi yango mais exactement eyeba ye na yango na bilukombo liswaki kosambemba ye moto ayaki koyebisa biso nyonso na mabele ya poto ke bana moto mwindu telema tala bakoko na biso balobaki eza na bilukombo liswaki moto moko kobosala ngo aza te olelo bazotelemela mokoko bazolobela mokoko eza toujours na nzela ya na bilukombo liswaki mais eza na bakwe mosusu mpe me bazokondima na bilukombo te oyo akondima na ye te ye moko na kati ya motema na ye amiyebi ke soki ye lelo azolobela bakoko to azolobela baancetre na biso baleka eza grâce na bilukombo ntango na bilukombo azobenga ye ndoki ntango bazobenga na ye na bajour po azolobela bato oyo etangami nzela ya bakoko na biso ye asalaki wapi po aloba yango lelo nde akokoloba yango mbuta mwa question moko eyelinga boye tofanda bambula ebele awa na bapoto awa tomona balobela yango te mais ezalaki na mutu moko boye mutu azolobela yango sikoyo mutu wana akomelaka nani oyo akolobela nzela ya bakoko na biso azolobela biso ke nzambe na biso tolanda ye na nzela ya lolenge ya bakoko na biso eza na bilukombo biswaki kosia mbemba ye mutu atelemisi biso nyonso na diaspora alobi na baradio na batelevizio partout kutu bango baye kobenga na ye so akoma esika bato bakimi na bitoki bakomboli babana kobenga ye selon yo ndenge babengi ye bakombo ebele baboso bobo mpona nini esika alobi likambo ya biboso bobo ibobo ale bapesi bango baboso bobo ingeta lelo soki lelo diaspora oyo baingeta toloba tozala ignorante kameme tozala na bato tozala reconnaissant so toreconnaitre tata nzambe mpe kuna kosepela na likolo bongo moyo ya suki olobi limbuta ngai nalobi kaka nakumisi mokolo ya lelo epui bayindo nyonso esika toyali tolamuka tokumisa bakoko na biso mpo tobenga bango baya mvere biso bakundela biso bitumbo tozala matondo mbuta matondo mbuta namoni yo awa esala nini boye bon awa toye kokumisa bakoko na biso po lelo le 4 janvier ezali mokolo oyo bakoko na biso balibelaka biso bapesa bakila na bango po na lobiko na biso ah bon mais awa eza nini oyo ezali tozali na kati ya mbongi esika tosanganaka bosanganaka bosambelaka nzambe nini awa bosambelaka nzambe nkungu oyo akrea mokili oyo ya se na likolo donc eza différent te na kote wana boye bon kote wana basambelaka nzambe me na ndenge bapaya biso tiko tosambelaka na bikoko na biso oyo bakoko na biso batikela biso mais bango kuna balobaka keno nzambe wana asalaka mais ndenge nini keno biso awa to bamikrosaka nzambe oyo esalaka mpona bato mwindu nzambe bakoko na biso baza kuna me bakoko na biso baza sii na nsima na bango mais toyoka mpe banungunungu na libanda balobaka keno biso osambelaka nzambe ya motu mwindu non bakosami nzambe oyo solo ya biso poso mwindu oyo nzambe ya mpungu ezalaka fumukimbangu te fumukimbangu azali envoye atinda ye kotinda oyo aobikisa loposo mwindu ndenge bango kuna na ngambo wana bamindele basambelaka lisi jésus na bango oyo batindela bango batinda jésus mpona biso te bakoko na biso bayebi jésus te soki jésus azalaka batinda bango na bamindele ndenge biso muta na kati ya mabake bongo awa sikona na kambaka awa tozali na twanisa biso kuta kombo liswaki ye mpe twanisi na biso ye mutu
atindaka biso oyebuka dirijaka biso siko kombo moko nayoki babengaki awa Kosa Mbemba ye wana kaka nde na bino kombo Kosa Mbemba ye moko kaka na bino kombo muta moya suka boye mpona tokabwana na yo bon na conseille kaka na loposo mwindu souvent na Afrique nyonso donc Afrique centrale nalobelaka bango mingi ke bafungama bafusama te tozonga na bokoko na biso na bunzambe na biso ntango wana mboka na biso ekobongo soki tobosani koko na biso te soki tozongi na koko na biso te soki tozongi na bunzambe na biso te biso bakunda tozaka na pasi parce bakoko na biso bapesa biso mokongo fo totala bango ntango wana bakopambola mabele na biso soki yango te pasi ekosila te tozaka na pasi mbuta nayokaka awa bobelelaka moya basimbi me biso toyebi basimbi oyo babelelaka na bano bazaka mitu minene na kisasa me awa nayokaka bobelelaka bango te wana bayebi mpena ntina ya simbi te simbi ezali ndenge nanga mwana balobaka baange ozo comprendre simbi eza kikongo simbi donc eza baange po tata nzambe asala mokili oyo atia chaque ekolo na babisimbi na bango esimbaka bango bamindele mpe baza bisimbi na bango donc nayebi wa mindele te ya mindele neti yoyebi okoyebisanga te non nakoyeba bango te parce que bango mpe baza na baange na bango biso mpe toza na bisimbi na biso ok bamoya suka boye bamboti mbote mingi mpona bandeko na biso tofongola misu vraiment tozonga na bukoko na biso donc soki tolobi na bukoko na culture na biso na bunzambe na biso ntango wana makambo nyonso kofongama matondo ingeta